Coucou la famille, en beauté, comme on est connu, souvent on est connu Sansa. C'est pas vraiment les sous collègues comme ils ont début à semaine, pas bonne semaine là-bas on est connu tout, au Bolanda on est connu Sansa. En tout cas, vraiment, on a l'équipe pour nous faire la vidéo pour nous essayer d'aider. Maman na biso, maman na biso, bandeko na biso, surtout bandeko balandaka na poso. Moi confusion moko ezali, vraiment eza ko essayer un peu ko embêter ba maman na biso misusu. Alors d'abord ba semaine malam, zambazala na bino. Donc la démarche, nous surtout les cas bien. Vraiment, on a l'accès. Ezali na photo moko na l'accès qui. Coucou maman Maria Futila. Photo moko na l'accès qui ezaki semaine. La semaine passée, non, pas semaine passée, il faut d'abord. Oui, toke un mois. Oui, voilà, na l'accès qui po jaune oyo. Voilà ce que nazolinga na aider ba maman mususu malgré ba maman mususu maman boni makamba poso. Merci beaucoup maman Maria Futila. Makamba poso tiki biso non makamba poso naza toujours donc moni de na loba toujours moni ba moi boeza koya mo makamba poso eza na ba réalité nango ebele. Vraiment mutu na mutu azana besoin bongisa poso selon ndenge mutu mususu azolingela mususu azolinga poso na ye ezala teint clair mususu azolingela pe poso na ye azala teint clair te mais azala soin azala vraiment chocolat soki chocolat moko ya bien teint clair pe eza na makambo ebele. Alors nini concentré on a l'accès qui a peau jaune ou ils sans hydroquinone dans le bela qui par rapport à bandeko na biso misusu pona bo tiaka na mafuta na bino mais ils a na moniteur on a ça rappel ba vidéo mona na bâton makambo misusu mona boyo na zaki un peu moi bref ya ko essayer un peu ko expliquer que ezali na deuxième étape na siba misusu oyo basombi nini peau jaune oyo donc ezali lokola net kaka pimadu mais hier ça bien parce que aza toujours ko conserver vraiment mafuta surtout bato batiaka ba jaune def na kati mafuta peau jaune oyo loko na remarquer bo moni neti ba moi boeza koya. Alors yango sikoyo ata efandi ata deux fois ata efandi na ngata mwata mulayi boye donc ils ont vraiment kobeba te par rapport ya nini ya bato batiaka mona boetie pimadu na kati mafuta na yo romona pimadu ndenge eza wana eza soko tiango na frigo te otiki yango bongo ekobebisa mais sikoyo soki totali na point A bakomi étape 1 oui eza na étape 1 mais et puis na point misusu eza pe na étape 2 mais il faut toujours bandeko parce que na l'équipe pona ko essayer un peu ko aider bandeko misusu soko moni même étape 2 ko se déranger te pona kozwa na si ba maman misusu oyo ba essayer ko landanga oyo balandaka pe ngai na pona makambo etali poso ba misusu baza vraiment ko hésiter mom ke maman Nicole ndenge nini alakisaki biso oyo ayezaki étape 1 ndenge nini kuku mama Mati Matondo ndenge nini etomoni étape 2 soko moni étape 2 ko hésiter te zwa étape 1 ou 2 aussi. Bonjour maman Nancy Makesi étape 2 eza bien mais eza mafuta moko ezali gamme nango nyonso to eza sans hydroquinone. Alors ezali babiloko oyo yango nazali koloba kino babiloko ya naturel le fait que soki misali na poso et obanda toujours kosala bien et puis maintenant mutu ayeba ndenge nini ya kozala vraiment kosomba mafuta na ye ko éviter que mutu sala na minute oyo toza na besoin ya ba savon net ngai savon Cortel nanga c'est un savon oyo yango eza vraiment ko aider bandeko ba maman mususu zo mona eza vraiment en même temps ko sala gommage en même temps ko rajeunir elongi na yo et puis en même temps eza vraiment ko essayer ko longola ba cacher vraiment surtout ba oya makasi et puis na lobaki toujours la famille en tout cas eza na poudre wana na onti ko zo yango eza même pas
longtemps. Donc poudre moko ils a poudre et vitamine, ils ont vitamine et puis ils ont vraiment très efficace dans le sens que dans ce que tout si on a poussé à besoin de même écoute nanga ils ont vraiment kolongola poso et puis ils ont en même temps kolongola tache et puis nini ba noir bon na batu mususu oyo na sir na sali mama champagne l'équipe na ba mama mususu oyo baza vraiment ko essayer nazo comprendre ba misusu nazo comprendre te bomoni neti par exemple ba moye bandi kobima omoni mama nanga soko za na besoin misusu bi o récupérer o chita ki mo muke na tin o récupérer na éviter comment ni ba misusu bo préparer ka ba mafuta na bino parce que omoni tango par exemple oyo omoni po jaune oyo o sombi yango. Alors, ceux qui ont bimisi à mon amoulangi, par exemple, dans le bateau, il y a un teint clair. Bon, bah, monsieur, a besoin, azana teint clair, ma c'était coucou maman Sylvie et Kakesa. Bah, monsieur, a besoin d'un teint clair, ma c'était rien que ce que azana besoin, kaka, moi, il y a peps, moi, mon kaka. On a pas jaune, il n'y a pas de souci. Moi, je conseille encore, azali, vraiment, ça va, et puis, piment doux à ça la camé c'est très efficace surtout na bato oyo besoin na ba teint clair et puis botia ka ba nini ba mafuta na bino ba maki ba jaune d'œuf na kati moi je préfère vraiment ko utiliser yé pour na conserver quand même la crème mais si qu'on na bato oyo oza na besoin vraiment il y a nini il y a côté la makasi na sens que ba misusu il faut savoir pour bonjour il faut que vous préparer ma foute na yo bien. Oko zoa net na la kisaka c'est moko ya bleu. Oko zoa nini ya bleu wana otiango katikati te, simba te. Donc ce que vous yango okoki par exemple sombi l'huile, l'huile wana nyo surtout otien na mafuta no mais il faut toujours mafuta na yo ezala mokie parce que pona quand même poso na yo ezwa rapidité. Coucou maman Gabrielle Malanga, rapidité il y a vitamine. Au moins on a un jaune oyo ils a même partout même dans ma maison africaine mais c'est un bon crème oyo batou susu komi ko pakola yango ba misuku ba komba benganga maman Nicole ngana sobi gam nango na moni vraiment isalinga kitoko na poso oui parce qu'ils a fait en plus ils a sans hydroquinone dès dans le ba toujours ils a ba bloc comme misusu ezalaka faut muto aider yo faut muto la kisayo il y a des choses qui t'ont évité tout comme crème oyo ils a na site ya Zalando crème oyo ils a vraiment surtout na bateau boza même partout na nini boza facilité ko zora bloc par site internet ba maman na biso oyo bazalaka na ba rouge moni net ba maman ba moyi poso awa eza vraiment kozonga rouge eza ko kende eza kozonga et puis en même temps monsieur kozaka noir ngana za ko conseil moni ngata ngana na teka ba biloko mais moi je préfère encore na ningaka ko associer bino na ba biloko misusu omoni mutu aza mutu lelo misusu okoloba na ozaka obligé to zoka ba biloko misusu pas na ngate mais oyo pesa produit na ngate mais na testa yango eza très rapide très efficace surtout na bateau ba réaction na bino ya ba ilongi penza ezaka na ba rouge misusu bouton moko boito okwanti sika wana esali rouge ou soit osukoli na savon moko na ilongi sali rouge vraiment il faut que na crème ou ya Charlotte bomoni ngai na commandaki yango 15 ml nango na mbongo na biso ba 40 €. Donc ça vraiment ba nini ba isa crème moko isa cher makasi bon ça dépend aussi ya ba millilitres ba misusu baza na ni kuku mama Rachel Mundele ba misusu baza na nini na France bazo songo na c'est moko senga somba quand na Sephora mais dans tout ça la famille surtout ba maman na biso il est temps surtout ba crème oyo surtout na niveau ya moi eza crème oyo net ngai naza na poudre oyo naza na ngo sikoyo poudre oyo nazwi ya koteka na si ozomona même différence vraiment même ya maboko nanga même ya teinture eza poudre moko eza vraiment très bien na koki koya kopesa vraiment ba photo nango a publicité pona ko essayer ko opesaka toujours bato misusu makambo pe po ba misusu bayaka mona boye ma Nicole la kisini po kaka ye pe a profiter alors ba biloko nyonso wana ezo essayer mpe kopesa nga pe ba mayele mbomoni ba biloko misusu na ça vraiment na kilo ya kolakisa ba oyo
mutusoka le bien ateka ngo nous on s'en fout parce que à côté ka yango meza nango na kati ya site ya batu y a pas de souci mais ngasi ko o na zola ça parce que eza crème oyo na moment ya ba moyi ba tantine belé ya ba africaine il faut vraiment arrêter ko pakolaka même si ma foot eza sans hydroquinone le fait qu'ils a mélangé na ba biloko mususu oyo ezali ya sans hydroquinone pona oyo essayer ko pesa mo kilo ya mafuta elonge po elonge kozala fragile par rapport ya ko surtout na ba coin oyo eza très sensible. Coucou maman Fifi. Alors on a préféré quand même kozala na Charlotte oyo ils ont vraiment ko travailler même si c'est que ziki même si ata oziki na l'huile juste même si ata oziki na nini na susu bouton peziki siyo alors au commandant na Zalando beti na Zalando izali na Sephora pe izali nini crème oyo eza pona kosisa ba moni ba noir mususu ebimara awa moni ba ni selon ndenge ya millilitre mais bato oyo bosombi peau jaune azali aza étape 1 à D soko moni étape D kobanga te ozui étape D zwa mais sikoyo loko moko nangaki koloba peau jaune basali yango na tonga. Par exemple, dans la bateau, pour moni na l'équipe mon maman mon kaba maman Nicole tant que yo me l'accès biso ngo soko beti c'était le côté moyen to son bezate. Si jamais soko moni yango bati tonga bati comprimé ko bangate. Soko sombi yango nga na kote kilo sous tonga te parce que ils a bien dosé. Ils ont sans hydroquinone, mais ils allaient quand même fort parce que na tonga, na comprimé et que ça a vraiment effet très efficace. Alors, il y a un moment pour na batu peut-être un soko moni yango na tonga. O eza na tonga to batika ba concombre ba citron, o batika ba nino yo ba carotte, mais il y a comprimé zali, ba dessiné et puis il y a tonga zali. Aussi yango surtout bato oyo batantine na biso oyo balingaka batantine o balingaka momuke wa moi peps moi et puis ça même batonto aussi parce que ça sans hydroquinone koko zongo nyonso to tiango pe na kati mafuta na yo il y a pas de souci mais ba misusu ndeka na za koloba to za na temps oyo vraiment surtout bato oyo bato obotisaka batibi en tout cas nga naza ko encourager binote il faut botika po omoni izaka elengi ba misusu balingaka anga pene fona sangisa n'importe quel type pona na tiaka ka pona zwani non mikolo tozaka na système ya ba vitamine moneti ya mona bi neti poudre na zote moneti coude na ngati siko ba poso pene soko pusani eza coude o na bundi na ngope na nini na Terminator mais poudre on a ça nango za poudre moko vraiment très bien mais ils a vraiment ko sala makasi. Alors ce qui moto oyo azape aussi na omoni naza kolo nazo beta sete oyo bomoni babilo comme chose ça na batu ba noir na bilongi ezala na ba masque ezala na ba soin kaka oyo omona na omoni na YouTube oyo to sala soin oyo boy yango pepe saka pe batu pe su ba problème ya ba noir ngasi ko yango na lobaka bien masque joa Carole mais il faut la masque nini oyo ezoko linga yo même si bandeko bosomba ba masque pa na nga ya di o masque wana kutu esili mais soko omoni ke ozo pakola yango ozo continuer ko pakola yango toujours mais ezoko simba te ezo sala neti ba noir otiki mais ngasi ko yango nazoloba neti masque na conseil kango à tout moment parce que omoni concombre omoni avocat ils loko esepelaka vraiment elingaka penya poso na biso surtout bato bazalaka vraiment na elongi na ba réaction ya makasi vraiment moi je conseille encore bosalaka plus surtout na moment ba moi boye oyebi ke soki parce masque pe même ya maki na sucre ba misusu elingaka pe bango te mais yango nyonso surtout na lobaka ke poso eyokaka faut quand même ko essayer un peu kolandela poso na yo inga pe biloko nyonso surtout na laksaka yango pe kaka te mutu esimbaka eza biloko msoko na ko tester pe msu masque na moni masque yo en tout cas salinga neti mo bouton au moins na kina masque msusu oyo ebomi yango donc surtout pour na ba masque aussi coucou maman Maria Simao pour na ba masque faut vraiment bosala capé très attention parce que ba moyi eza kobima ba masque msusu et pesaka ba noir et betaka
Et puis ba maman oyo na ba bien oyo boza toujours na ba tache ba noir makasi ba caché ba noir makasi elongeza fatigué boboni savon cortel na ngai sa yango lobi to bando sola na maman moko azana kini parce que nga biloko mbati comme si ba zoka biloko na bango na kini mais na correspondant na kini te ba misusu par agence biloko na bango bazozwa na moni lobi mais maman na mokolo mais maman moko akomi jeune donc elongine ça rajeunir vraiment na bi mais habiter maman kana la kana savon cortel ngo lobaka bonjour maman Judy Angesi quand on est un peu dans la mouki, on est savon cortège, donc c'est un bon savon. Et puis les choses, surtout encore, on a poudre au nazui parce que il y a des poudres, il y a même une tantine de mon corps qui n'anga. Il faut pas beau se faire anarquer dans internet. Même si dans le week-end, somba va comprimer, mais au moins vitamines, mais il y a pas tous les vitamines qui ont le même effet. C'est ça aussi le problème. Au ne sommes même pas vitamines, même il y a pas mindele, mais ils ont un effet pété. Même si na oyo, na nyos il faut que ça comme ba. Coucou maman, idalina. Il faut que ça toujours essaye. Parce qu'il est seulement ah man Nicole ba tekenga poudre moko mais poudre ngo bonjour maman chez ba tekenga poudre ngo mais poudre ngo za bien té et ça lango effet ah même peu ba vitamine sous pe et ça la répéter même sous pe ça la coucou maman Patricia Njongo yango mona so ba kineti ngai poudre na ngo eza penza na rapidité et puis ça vraiment ko travailler parce que ngana na meka ki même na kati ya mafuta na asile ndenge za wana résultat ko obozomona na siko nazo essayer kartala même coude ils ont tout terminé tout temps toujours longo ils ont toujours poudre wana na tia na kati ya mafuta si jamais bande comme susu oyo peut-être boza vraiment koluka moi peps il faut que tia kaneti ba poudre wana pour éviter ba biloko ba tibe au moins net oyo moi je préfère encore ce que mon étape D soit étape D parce que pour jeune a sali azana pardon azana étape 1 azana étape D est ça rapide aussi na étape 1 mais ce que mon a étape D soit coucou kananga maman bijou boy et puis les sous ce que mon pour jaune bâtir comprimé bâtir tonga soit il y a tonga parce que basali il y a tonga na comprimé zoa parce que yé azali très bien surtout na mutu aime ce omuluka aime ce changement mafuta moi je conseille ça parce que na pas la glutation mais na tia kaye mobimba mais ce que vous avez besoin pe o zoa temo ko bien ou soit côté la moko ndingo zomona batu neti babiso nyoso toyo coucou maman la belle dame nanga au saliboy on a ministère moko benga kinga oh Nicole moye zoya ete zoya matenzo bimakate na mais opakola mafuta ndeni yebsana no mélange no sala ndeni abandi speaking ah au moni sérum mon Alexa qui a bleu boy na émission et vous te collègue même ba 2 mois comme ça et puis sérum mon na tia on kamke na tia on katikati na so yoki ngabe bon siko pima do pima na tia kaka ndambo ngabe bon siko yo pakapsi yo pakapsi na tia kaka 5 coucou maman Karine Zebangani mais maman okobimisa thème kolonini na babiloko nyonso tozotia ba chimique kanisa nazo se rappeler à sombaka sérum wana bleu maman belle dame oyebi yango sérum wana bleu na poudre o nazui tala poudre ndezo salama et poudre wana na yebi na ngate ba ngana somba ba poudre pour na tia sala ka savon mais poudre o nazui non so na telemi liboso na yo boy modèle au poudre les autres ça pour nous appeler ba comprimer nango ba comprimer 10e voix na mélité ba comprimer zakawa mais na miki ka poudre na bi c'est tantine sur lingo zo teint et net zo ya boy zo po jaune ata de soka ngona mafuta aussi mafuta tie muke so kufaka mbala moko na sens que pour se pendre sukwa au moins sérum wana bleu so sombi yango pa na nga moko to mibali netinga na tiaka msusu moko na ndamu na zui oyo mobimba na te 20 capsules na te après na zui msusu mafuta glutation parce que glutation wana za na hydroquinone te mais il faut renforcer ozomona siko neti ndeza bona koma kotia na zui poudre wana sika
Ce qu'on est dans zotia poudre wana, dans zotia ngutu lutu kanisa lutu otolia kadoso na meka ki me iza makasi. Kutu poudre o na banda ko tia na savon cortel, ba noir o na banda ko na ba maman mso ba otinde na ba photo mais oyo te. Na préféré oyo ya tour parce que oyo ndenge ezoko longola ba noir ya on a lobi bato tout boza ba cacher ba noir. Kota na site ya Zalando. Tango kaka omoni makasi no ko luka ba ndondo te. O commander savon cortel, ok na site ya Zalando kende ko zo crème. Ngana te kaka biloko mais soki nazo remettre loko parce que na yebi soin nango, bien nango. Ngana sombi yango kuna na 40 €, 15 ml kaka. Ta kutu yangai, et ça coûte un mois de signe. Parce que yé, omoni ba rouge, parce que ngana na saki erreur moko et na kenda kiso ko pa ko soki nini lui juste na simbi so nini et ça na rouge. Bon rouge longo na 2 jours. So ko koti na site na bango, o koti na site na bango, ba komi pe que ça crème magique. Zala nango Charlotte. En même temps, ba noir ata na munoko soko za na ba noir ata zala kaka na savon cortel. Ngana zo bango stratégie. Na mona moyo za kufanoka na savon cortel na poudre esili nango. Soko ko pakola mafuta na yo, peut-être un sou mois temps moko eza moins frais. Mais soko pour lui que non mafuta wana penza et ça ata na 2 semaines ata na 1 mois renforcé. Même si ce que dans la maison africaine, on néglige peau jaune, ça vraiment très bien. Et puis, ils ont poudre. Poudre, on est vitamine. Vitamine, ils sauter. Peut-être que tante, ils ont poudre, mon akende kosomba. Comprimé, on a sombé, sali na ngote. Bilo amindele pe musu so na ba vitamine na pe musu esala répéter. Yaka na yo musu moni ngana biso na ba oya biso. Mais biloko mindele mususu pe ba vitamine mususu pe sala kate mais surtout ngana zo ba bato bazabo zo ba mo ba poso penyo zo mona zo travailler te mais ngana poudre tia ba dose ba poudre pour poudre oyo ngana ti ta poudre mumba moyen na zo sotala kala mission zaki nationalité boy mais ezaka ka yo zo mona ngana caméra moi muke boy mais ça vraiment très fort et telisi ngana makasi na façon moko osakana te. Même na banini ba coude nanga na bandoko lo banga pe nazo bundana na bino na coude nanga tala ndenge ezokeni ezoko ko longola nga ba poso terminator azali mais poudre wana poudre oyo na banjango même pas longtemps mais ils ont vraiment très fort et on nazo ba kenon pour na tantine moko amoni peau jaune étape D joie yango oh peau jaune étape 1 étape D na pour la bateau yo balingaka makambu ya hôtel makasi zwa et puis ce qu'on moni pojon na tonga parce que basali o ya tonga batie tonga awa batie comprimé zwa ce qu'on somi pojon wana na ya tonga na comprimé ngana otekelo to comprimé te et tonga te parce que eza makasi eza vraiment ko telisa makasi recommandé le communauté ba albinos wana mais zala na stratégie. Comment on se préparer ma futa na yo, c'est ça le problème. Quand tu as ma futa te que aujourd'hui c'est comme mon qui au somaki na maison africaine au tient mon qui aujourd'hui peau jaune au sombi kati kaka au tient non ce qu'on a besoin de ya bala moko zoa peau jaune so pas nyos c'est comme au sombi na maison africaine to somaki c'est mon bananga ce que ils ya blé wana monsieur za mon qui so pas nyos zoa tani 2 cuillères ya poudre sopa. Par contre, ma futa wana même à 2 semaines et si là au moins a déjà pour son temps déjà récupéré ndenge yo zo lingela wana sikoyo obandi noko tia mo bandambu ndambu mais soki yo zo kansaka zo tia ka ba mike o juste comme moi lui la muki otie mais te bima mnokite te obima nokite et puis ndenge za boy zala na biloko moni ba moyo mutu akosoti tantine moni ye soko salaka ba rouge parce que maman nanga obu zana ba noir wana soko moni ba noir wana ezolongwa ngana ko conseiller yo crème oyo ke na Zalando kene na Sephora ezali commandé ngo na Sephora po jeune aza ka aboye mais ba eza ya tonga olio somba
que ok penza eza ba dessiner tonga a maman Karine tonga eza ba peu comprimé parce que pour na retia photo nango na photo nango na retia na ni nga na na mutu asombi yango na Paris tantine wana bi mani Nicole fan na yonga binte ya bi maman pardon nazongi tena nga kala na telaka na batibi abi po jeune wana ezelo kwa moto na manda koleka mukabo mais okoki pe ko joa étape D tout comme pour conseiller la gamme nango eza na mafuta nango peut-être monsieur pe monsieur ko lobi mafuta nango simba kiote reste à voir aussi ce côté qui bati mais tous en a besoin bati bité mikolo ton un système ya ba poudre mais nga na encourageaka ko melate ba biloko wana nazala ba comprimer wana mais il y a façon ya ko mela ba comprimer na mutu oyo monsieur te aziki extérieur te zo zo lisusu nini force vitamine nangote eza ba collagène ba vitamine so ba collagène okoki komela eza pe conseiller mais eza bien ko bimisa yo te une fois mais on ngana za nango eza makasi na moni ba comprimer parce que poudre ya pamba ngana zwa yango na sali même pas 2 semaines te na zwa encore na tie na savon en tout cas même na ba mipende ozomona eza mais na comprimer Dieu me voit na mélité mais ba konde ba komeli eza vraiment ko essayer ko renforcer surtout ba peau oyo eza ya kokufa. Merci beaucoup maman Beta. Voilà parce que peau jaune eza ko conserver mafuta mais c'est ça on a zoloba au moins na minute on a ba moya on ndenge zolingi banda bo faut na savon cocktail na moyi boy au sukoli penya savon cocktail ekota ki yo déjà banini ba benga ngoni ba poudre otiaki yo ba poudre otiaki yo ba l'huile na kati moni nga soko sombi savon cocktail pananga ozana droit pe kotia poudre ya dose na yo ponga na tiaka dose na ndenge ya en général mais okoki kosomba pe poudre na yo kuku mama magi yembo otie pe ndambu na kati ya savon cocktail na yo yaya na moyi bondenge to batiro da ba moto nde to so banda okomona yo moko kamwa mais ozana besoin te ya ko sala nini ya ko utiliser mafuta okokano pete ba moya ba ite ko utiliser mafuta na itete mais cette stratégie ezalaka pona toujours ko garder te na yo ozana savon cocktail na yo soko commanda ke pananga iyi et puis malgré biso to teka ba savon na savon cocktail na ngande na sala la méthode de savon na aux jus savon na yo donc merci beaucoup donc ça bien ça vraiment qu'on travailler déjà bien et puis na moi ça surtout na moto na mincho dans moi que moi frère ko ki ko tia mafuta même na journée mais na moment ba été non mais ce que pour na au perdre te na yo te il faut kota na monde ba capsi na monde ya ba poudre na monde net moni net ngai na sert na moko tango bi mani ko Congo na ngapendi zo sala te préparer lenga penda sunga nga penda na so penda Congo bien pondeni na lata maputa na baité biso ka savon cocktail na gelé ba savon cocktail ba l'huile to soki na kati belé on a kutu ba tanga na ba poudre je ba partie savon na kaka na moyi boy mais na butu okoki na ope ko pakola mafuta na yo mais na moi je préfère surtout bato bozana ba problème ya bilongo on a tache songa ote maman Nicole ou Jésus kendete vraiment essayer na no crème o ngati za mindele menga na linga ngo parce que Charlotte a très efficace a vraiment bien surtout ce que Monica rouge et mieux ce que tiango kaka ce que tiango kaka ozana moi lui juste no ya kosukola neloki donc ma camionne ceci mais maman la biso au monde na peau jaune oyo étape D zoa sopa na kati mafuta stratégie mafuta ko bondela la l'huile té ce que sérum wana surtout sérum wana ya bleu wana et ça la kitoko ça bien sérum wana glutation na bleu mais ce que sombe mo pala nga ce que ça na habitude kaka ya kotiaka yango kaka mke au ressentir pendia te pendia bien comme il faut te tiango nyonso oyo penenza utiango nyonso neti poudre na lobike poudre moko ya makasi bien penza
omoni nga nazotia yango mpe na mafuta poudre wana même temps mpe eza kolongola lisusu ozomona nga so napusani kuta baposo eza kokite na coude donc malgré terminator ezali mais poudre oyo eza eloka moto ozwi yango lisusu osopi ata so osomba savon cocktail epa na nga okoki mpe kotia poudre na dose na yo zomoni bozwa po jaune soko mpona leki parce que ezokoambouye bamama misusu bamoni étape 1 bamisusu bamoni étape 2 donc étape 2 mpe eza bien étape 1 mpe eza bien kukukana na nga mama ebenezer na ngai étape 2 mpe eza bien mais mingi mpe bobosanaka te soki rouge ebeti yo voyage to été zala na crème oyo ozomona mwa babanini mwa babiloko banoir awa to rouge ebeti yo ozosukola mwa moke na huile juste na yo baoyo elingi bango en même temps kukukana na nga mama mamslo en même temps ozotiaka crème oyo mais bamélange nino nyonso tu ya bamafuta na yo butu mais na ntongo boye zalaka na cantine ya savon cocktail zwa bapoudre tia ozwi ya yo baluile osopi na kati ntango ozosukola ozomona penya poso na yo oza ta na besoin te na bamoto otia ya yo mafuta oza na besoin te oyo bandomona mpe te ekoshite te ozaloka soin te ezaloka propre kuku mama Petra Mboyo ete ozalwa yo bien epuis ekopesa pembe moko ya vitamine to chocolat moko ya bien mais na nyonso yango na ngai koloba mpona bamama na biso surtout mpona bamaske bamisusu il faut kosala très attention maske misusu ebisaka babouton maske misusu epesaka batashe maske misusu ndenge eza wana ekoki kokrelo problème na elongi alors il faut koétudiaka merci beaucoup mama Elisabeth il faut koétudiaka toujours neti ngai malgré nazalaki na bamaske yango natekaka 10 € esili mais ngai maske oyo nalingaka yango mingi parce que ikalmaka vraiment baproblème ya banini surtout na bamoma ya bamoi boye maske oyo ya cocombre na avocat parce que cocombre esalaka bien makasi na poso surtout na niveau ya soin na elongi zomona bamama na biso elongi surtout nazomona bamama na biso mingi bozolela elongi poso il faut koyeba stratégie comment kotraiter poso na yo ezala soin ezala propre et puis soki oza na système te ya façon ya koyeba kosalela mafuta na yo yango na bi mafuta basalelaka yango il faut ntango osombi babiloko boye tia yango nyonso tu soki osombaki yango okalkule to bina osala yango 2 mois 3 mois non boye osentir mpenza te ekobima mpenza te ekorumela yo peut-être banofana bi mais c'est moi able mama Nicole alakisaki biso nga na tie mais nazo bato mosusu balingaka kotela mais naotela te mais poso tentire ezobima te non eza peut-être ndenge yo nde otieli surtout oyo nga na tekaka ya bleu wana ya mutation eza sans hydroquinone en même temps elongolaka batache mais ebongi totiaka yango osalela yango 2 à 3 fois eza déjà moke okosalela yango mbala moko oyo mpo kosalela yango mbala moko et puis comme ça soki olingi osomba mafuta nango gamme nango baproblème eza te mais yeba ndenge conseil ndenge napesi yo mpo ndenge basalelaka toujours mafuta alors mpona nini crème oyo Charlotte nayebi ke bamama na biso mpe misusu esi bakomanda yango bamisusu basombi yango na France na Sephora et puis bamisusu basombi yango na Zalando eza vraiment mpona rouge soki oza na rouge penya ya makasi penya na elongi soki opakola ta mafuta to osukola na savon n'importe quel savon rouge emona esali yo makasi zalaka toujours na babiloko oyo ekokalme rouge wana parce que okoki place au rouge c'est bêti soki olobi otia n'importe quel misusu crème ekoya kosala banoir mais nga namoni ye azali crème oyo eza très magique Charlotte bonjour maman Ritz akoede yo Charlotte akoede yo et puis mingi ezali soki omoni osombaki masque moko oui okotia na yo nini jaune d'œuf na mafuta no mais mama mokabila mais faut kotia yango na frigo mais nga sikoyo eza mwa rare nazotia yango mpenza na frigo mpe mpenza te parce que na remarke po jaune soki nakotia yango na kati ya mélange ya mafuta
eza ko conserver nga eza ko bebisa mafuta te. Mais par contre différence ezaki na pimado tant na bande ko tia pimado moi sur na tiki mafuta 2 jours na tiaki na tie maki sur na tiki yango mona esa neti zo bebisa nini mafuta. Mais peau jaune par contre na moni yango eza na ba eza différent na pimado, eza vraiment différent. Mais surtout ba tontine na biso ceux qui va tout bolingaka oza besoin vraiment ozwa teint bien makasi. Tala kufaka kokufa na sens ke tia biloko ebele na kati ya mafuta na yo ezala moke te tia mpenza quantité une fois po omoni soki poso no ebimi teinture mpenza ebimi propre na poso opakola no lisusu omoni onga asa bajour mosuku okofanda mpe bopakoli no mafuta te mais teint wana kaka ebimaki eza toujours gardé. Mais soki ozotiaka moke epuis bamama idéologie oyo ba mama ebele bolandanga na ba émission na lobaka même na chaîne na nga YouTube moyo ezoya secret za savon okoza no pe na mafuta opakola te mais savon en plus aussi ndenge na zo sabino poudre oyo na zui moyen na kokotia photo na ngote kuku evanja de vita poudre moko poudre wana penza poudre na isa penza même ba poudre mosusu na sombre pe ba fournisseur na nga mais oyo non poudre moko très bien et salinga penya ezo sala penya teinture bien propre bien o ba penya vitamine zomon poso penza kitoko. Merci beaucoup maman Niki Clarisse. Maniki habillé ma peka na ependa kitoko. C'est bien maman. Faut bon ça pour se tala neti lelo moya to bana été to bandola ta mo banini abo utie mo boko po retourner na mo po retourner na sikondenge zakena bomo na même coup de ezaka ndile na kenda ko fandela so ba pesa kinga punition pas satan so le logo nyoko na tiaka na lifelo na banda ko tia terminator na nga banda kala poudre nini coude et noir et longa et noir obi tanka poudre na ngeye uzo mona siko ezoke tala ndenge poudre na nga ndenge ezosa poudre poudre moko suka en tout cas la famille bon ça poso moye ça koya donc kendo ko luka ba peau jaune na yo soka ngona kati komela mani ko na besoin poudre tango na kati mo tala soki omona ni somali ba compris ba capsule oya ba mindele omoni eso sala te ba vitamine eso sala te moni pour tala ko na ngai ko do omoni signe za kezaki bina mwindu makasi na bunda mi na mona ba savon ko hotel ngamba nini mais poudre petango ye nazo kaka ngo mona mo moke mona tina bi yango sata punition ni na pesa kanga donc coude on dirait comme si na fandela ki ba bouchon na lui fait punition sur la pesa kanga ya soki ya boy tala donc idéologie za limo eza koya donc savon cocktail et puis ba oyo biloko boy faisaka na ba douche ba biloko boy eza produit na ngate mais eza loko moko ya bien o pesa produit na ngate mais ne balwa toujours faut que sungana komona mninga mwasi teinture ne kitoko non asombe loko na maison africaine asombe loko na ina maison africaine mais eza pe bien eza te que salela nga mafuta non makama ko salela mafuta eza o so ma peau jaune na yo o so mina ba capsule o so ki ata 30 capsules na kati o so zuba makino ata 8 jaune de fubwa ki na kati ozuba banini ba poudre otia ta poudre ata luto moki ata mibale ata 4 tie soko ozana besoin ba dose mafuta ni bosali lo si yango ndi basali yo moko misali ya mafuta na yo yo moko misali mafuta peut-être ndi okoko soma ndi ba savon mo ba renforcement ba bloc pa na biso nga manikola na besoin poudre oui manikola za besoin oza po jaune te so yo bengisa na Afrique te emsu na ko ozala nango ozui mais azala mafuta na ngoko jaune mais ça qui toko pesa pe bien vraiment bozo même oya étape 2 pesa bien ya ba mère eza ba biloko misuza yo moko préparer mafuta na yo poto zo ba pasité ya ba posa ba tulilo comment ko beba komi même ngai na zo sabino na makamasola poso na fandi mo mke ba 2 semaines na ibsino même esprit et pe mi mo mke eza facile te ba tumusuzo mona
poso maboko nini poso na ye baby coucou maman Mikael Mabila poso baby ezo stressé donc ye pour na faire bonga dans une semaine tout dans 2 semaines ata 1 mois 2 mois le poso un sous tâche wana fanda yo ba né mais au moins boy et ça peut faciliter yo mutu ozo conseiller au moins moral nga na na stressé et ça la nga mission ba mais une fois que non mutu aza vraiment ko s'en sortir na ya somi mafuta na ye ayebi ba dose na moi tellement na bisa ko cocktail na tsaka pe poudre mais somba pe poudre peut-être dose yo rotier là et pour poudre na okoko zongo pe moi mukeli susu otie savon muke ozotia ba place yo ba noir ezo gêner yo tout ça kotia zo mon pour ba mes attentes ezala te ba poso ezo beba ngai ba baby singa poso ya on zo ba kena nga na yaka ko renforcer ba bino ba biloko yo eza biloko na ngate mais nga pe na tester yango na bi esali bien on a tina kati mafuta eza bien mutu mususu pa ko yeba te so ba la kisite net oyo eza na mona Zalando et puis na Sephora mais eza penza pona ko traiter ba rouge eza crème oko utiliser mona moment siko ya ba été ozo surtout bato mususu mona boye mususu na etoko linga kolata chapeau po no eza faible mais bato ko voyager na ba Afrique ba moi na biso okoko zala nango eza bien eza vraiment ko longola pe ba noir mais parce que pour ngandi na lobaka eza ba biloko mususu soki moninga l'action to koyeba te basali ba live oyo ba émission oyo eza pona lelo eza kosungana lelo na fandara mususu ata na sali mekolo ebele makambo posote ozosula na ba mama na ba WhatsApp po ba mususu bazosala ba consultation na bango mususu déjà mona basa abongi na ye pa ye kotala photo ndenge avant ezalaki après ça va mais longi soki to nzoto soki poso ezo bonga bien te donc isala bebisaka moral même inanga moto miso na peso conseil moral pe kozalanga bien te po olingaka moto oyo poso ni fo ezala bien en plus aussi na sire anoyo ba feti ezozonga nango et puis ba moyi ezozala nango yeba kaka stratégie yeba vraiment stratégie ya ba biloko ngo ndenge ezalaka et puis beaucoup plus eza on a zolo ba poudre wana eza bien poudre eza bien bon ça dépend ngai naza na poudre na nga oyo nazo garantir yo ke eza vraiment ko sala soko somba ke poudre pa ba homo sapiens bato mususu mususu poudre na bango eza nango makasi te mususu ko somba ki pe nini vitamine E to ba vitamine mususu mususu moni sali te mais non nga poudre na nga nazoloba eza vraiment sebe kitoko et puis yeba yango masolo ya poso soko za besoin poso na yo epima makasi ezalaka na stratégie ya préparer bien ba biloko na yo kotiaka baneti bamayo to te l'huile ya moke nini po jaune moke non po jaune tia yango soki mulangi nango mobimba otie mobimba soki oza moto ya teint clair soki oza moto ya chocolat donc oza na besoin penza ya makasi to tino kati to moki po eza nango pe sans doki non mais keba pe na ba masque surtout la famille à moment la biso on a kobeta sete donc vous que ba masque mais plus aussi bato mususu oye na privé to kosolola parce que ngala ninga soko la saba biloko mususu penza na ba public te ki méchanceté eza na biso mingi ba africain ba mama mususu na yebi ke ba mususu bozoso ba mayele belé puis ba mususu si ba zwa et comme là bango pe commerce mona bonya kwa moko boyo surtout que ngape na koma ko sa savon parce que ayeka ma savon na bino na nina biloko moko pour maman moko akende ko somba savon il paraît c'est si tantine wana abanda ko landanga kala ayeko tricher mayele ake osala savon comme yo tenga pina komi ko bandi ko so ba noir ngala préfère ko la vérité pour au moins mutu mususu akokozala na ikabwana mais ekokani te na yo comme bato mususu pe bozo tiaka ka espoir mbongo liboso boso banga na bino te baposo ya bato pona ekoki pe kobeba nga modèle na selaka savon cocktail ozalaka te oyebi te même bilobi mbani nanga toza kosola na pakami nga abi poudre oyo yango tisali lisusu botina makolo penya nalataki lipapa nga bi oui omonde na meki poudre soki ezaki ya mabe eninga ebeta nzoto nanga na nzoto nanga en danger poso nanga pardon na tiango en danger po
bato o balandaka nga ba cliente baya kosomba soki ezali bien bamoni yango epai na nga to ngamu na teste yango nalobi ke oui mais ndenge nazali kosalela poudre wana ndenge natia yango na savon ndenge natia yango na mafuta la famille bamama botia kere botia bakere bamama na ngai ngai naza gentil nakotiela bino babiloko bamaison africaine kende oluka eloko boye kende kosala recherche eloko boye kuku mama Celestina kende kolumba biso batotekala biloko ngai oyo soki naye kolakisa mais c'est comme si nabungisi yo ti yo okei na maison africaine mbongo eyepa na nga te mozomona mais nazo kolakisa yo oyo tia kere kutu yo oza bénéficiaire parce que soki osomo epa ba homo sampien oyo soki eza nango 5 euros na château rouge homo sampien otekelo 20 euros même ngai na otekelo mpe 10 euros na otekelo 5 euros te mais naye kopesa neti cadeau kende kolukaka ta yango mo ntango homo sampien bamonaka ngai nazopema nazoloba makambo ya poso te basepelaka mpo babike oyo alakisaka bango mpenza oyo loba ata tantine moko mama na komanda nango eloko epa na yo te manikole me poso na ngai ebonga mpenza na ndenge osala mais oui oyomona yango mona bineti poudre oyo nga soki poudre ezalaki mabe ngai kotia poso na ngai danger ozomona mpo na bino bozala bien ngai naza motu teke no naya kota na leve ya motu nayoki mama nikole alobimaka basavon ndenge mwa mwasi moko asombi soki savon mpe afi moko boye savon yango mpe lisusu esali ye o te ezaka bagere neti savon mama nikole alobaka non bandeko otika kolia bandeko na bino bambongo comme ça mutu na mutu aza na likabo na ye aza na grâce na aza mpe na motema na ye tala motema na nga poudre wana ya vitamine nazwi poudre wana mama Mikaeli Mabilama natia yango na savon na nga natia yango na bina teste mafuta kutu ozomona nga na kamera boye tala makolo na ngai poudre moko meme kitoko nazosu kuku mama Tina Izuba ezosala tala na yango natiki kutu tala maboko osoboko emake maboko baposi oyo eza terminateur te eza poudre wana parce que ntango nazosimba yango nazokosalasala yango na savon eza tellement efficace epuis bakomi bien mpona bato oyo omona makolo etelaka te maboko etelaka te to omona mpenza poso ezokotela te mais poso ezozonga te meka poudre oyo mais eza na bacomprime bacapsule na meli nde bacapsule te mais sikoyo pakami na bi donc soki poudre ezalaki mabe ndenge otiaki yango na mafuta na savon elingaka ebe bisonga biwi omoni olinga omona ngai so lobi poso oyo biso biloko ebimi bibinga kozali nazwi risque nani yango kolinga osala eloko wana sikoyo bino bandeko misusu oyo bozoya bamisusu bonda okota bavideo na nga bomoni kaka nalakisi eloko boye yo bokei na yo chimiste obeti pourquoi soki etangamaki ke mama Nicole fasalaka bavideo ya poso mutu na mutu azalaka na nini eloko wana na don wana tozala badon ndenge moko te yo kozwa kaka poudre mbala moko ndenge eza nini oloko ebike mama Nicole aloba masolo ya bavitamine oke kosomba bavitamine soki na bainternet oke kosomba bapoudre na bino bakojiki wana oyo ekomisaka baposo ya bato makasi surtout kojiki na moi ya ete soki bapoudre oyo ba homo sampien babiloko ya ba AliExpress na moi ya ete ko bimaka siti okomona moto yinji oloko makaya bwa pembe parce que ozolukaka bambongo na makasi non soki mama Nicole aza na grâce na ye aza na don na ye nzambe ainspiraka ye babiloko tala touti na bamama ya maki nauti na mama ya maki donc jamais motu moko te natika kofanda te na internet à part kaka homo sampien mosusu alinga ya kokopie nga mama maki ya partage video osunga bandeko na yo basi osunga bango moyo ezoya bato mosusu na babilongi neti mwasi moko abengai ngai mama Nicole naza na bisewa oyebi na France kuna na Paris kuna mama moko ya africaine rouge tala moni moto akozala na 40 euros na ye mais crème eza nango emso na Sephora kuna ayebi te donc faut osalaka partage ya video ekoka kosungaka ozomoni esunga miso bandeko mosusu partage yo ozwi no yo ofele sunga mpe mosusu ndeko na mwasi omona video moko bazolobela moko mwasi ngo azolobela nini omoni neti Charlotte ata bapapa bamama kaka te toza mpe na bapapa mosusu oyo basali neti cancer ya peau voilà
traite nini crème oyo ezo ko aider bango bato basali bilonge bebi lokola ba cancer à peau. Après au memiye oyeli pa nanga arozwaka pa nanga sous savon Cortel mais akota na Sephora to akoti na Zalando na site na bango akezwa Charlotte oyo. Omona boye ba photo musu na mona batiaka wana ote mama obonga lisusu te tato boye produit beta obonga te ba obonga tant basalaka voiture ils appellent ba pièce ya ko changer zali so ki pièce moko kufi pièce musu zali poso ata ndenge za boye e ote ngai ba noir oyo est-ce que longwa ka ekolongwa lataka de patience olatika ka de patience me kolongwa bota ba risque na zozwa poudre oyo obike ngamo na fanya mi nzambe poudre oyo soki ezalaki mabe ndenge za boye ndenge bebisanga poudre peso kota mafuta nyonso lomona même na maboko nanga na sens ezalaki na noko sena na terminator mona miso na zo simba mona ba savon. Donc ils ont changé penza. Donc poudre moko oyo koko mona ke muto net ameli comprimé mameli comprimé mais poudre ils ont ça très très bien. Merci beaucoup maman Mimi Mamina. Donc la famille ya mona zo ba keno ba maman mo yeza boya na douche na yo zala quand même moi ne loko boye Charlotte Fouezala na moi boyete ozo ko pakola yango et puis babiloko lokola nini oyo nini oyo ba masque nini ba soin faut ça attention c'est au moni que na osombaki masque pa nanga merci beaucoup maman Mimi poudre les a bien surtout ba maman nanga on meki peut-être Terminator osomona kezo kumela soma ona meka ko sangisa on kena poudre meka no ko sangisa on kena na poudre na mona nga ba poudre nga na na fournisseur na ngai abanda ko tekela nga poudre mais poudre oyo nga na découvrir ate Isaac masuka suki sa eza penza makasi kuku mama Maria lwati na ngai ya boni mama na nga uti wa mama Maria mikolo bele donc poudre penza boluka poudre était yango yo tout système ngako nso na kati na bino ali semaine bomone sibozo mwana ndenge salinga kudi yanga yango malgré na nga mokolo Terminator mais poudre mais ko bayete makamba poso ezala kaka bongo ba courage les kabatu musu ebele makamba poso ezala kaka bongo bo bayete be mani ko na somba ke loko yo esalite non mutu na mutu azana ndengana na mutema na ngai omoni yaona yebiso ya tikaka kosoma mafuta na ba internet basa yena tikaka ba biloko wana ba mafuta eza tala nyati po jaune somba po jaune osomi po jaune na yo soko moni ya comprimé ya tongeza ya soko moni ka ba dessiner tonga ba dessiner comprimé zwa osomi na ezana mafuta na nzambe na kusuka ndenge na mwa oyo susu conseil jo penza nzambe na ngai ya na oyo bimisele prophétie ke mbwana za sorcellerie no bambia muka ko bamba po abwakai ozui nini oyo nini mafuta nango même si so mani ko yo pa ko mafuta nango na pa ko la glutation mais yango za bien na zo pa ko na zo tia mona kati ya glutation soko yango moni même na benga na ni sel na ngamo ko to sola na ina privé na mona photo na Facebook tentir mona moi so na motina makolo mani kol ngabi mena komi kaka si ba conseil na yote donc on a ça moni bato bolinga ko changer mafuta na préférer mafuta kwa glutation mafuta lokwa ba peau jaune boy et kota na ba vitamine ezo kota penza bien donc soma peau jaune système na ebisi bino pona au rapidité et tezoya ba ko bengi sona ba nzambe na ngambwa ya conseil pardon la famille tatou azui bateke donc on a vu ça live vraiment na obenge ba pasteur afrika so ba pese prophétie mbwana ya misala mabia boka mbwana yi aso bangisa ngai boye mais siko Terminator pe Terminator ye aza makasi na ndenge na ye mais nga siko iloko nga na remarqué nde na tie poudre na tie na kati ya nini ya nini ya mafuta na nga
et mon a tiens on a katia savon ah na mon a bipenya nzambe na ngai penza ndinga mutu sta ma coude on mon a bena na zaki na ngai bobanda o remaki na zoli la ga coude on dirait ça tape ça qui nga punition on dirait ça ta zali koloba na ngai soki on dirait na yiba ki mbongo na soki pe na yiba ki nini na yebite coude kaka boy mwindo mais tant que poudre ye o coude na zo tiens mama bazane mibale nzambe na ngai pasteur africain apia kopesa bambwa oyo prophétie que non baza bambwa moko mabe nakopesa mbwa na prophétie aza mabe mbwa na aza na misala mabe yeba ngai naza africain papa biso kote baprophétie tosakani te bon muda za kolela pembe za mwindo te soka za mwindo na ngaba kaza misala mabe siko ndanga za pembe bodo baza misala ni misala fromage ko non asa ya pembe soka za mwindo na ngaba kaza misala mabe mais le kaza ya pembe siko professeur beta ego misala beta libanda na ulugeo ni te akanda na ulugele penya pasteur alite akanda côté na alite akanda sakani tako bambe penya prophétie penya ya 18h pile azomuna na fungani mo pe porte mama mimi boy bakota pour bakota pe bakoti te bazala beaucoup na kota voiture kuna la famille sunga bandeko makama mafuta net mwasi moko fi moko ya ko finga na privé zo basela ba mafuta te ba musu bazana bango na ba stress trop se charger biso to teka mafuta na na yimi pete so peza il faut profil na mama likamuni bato bas bosela ba mafuta pourquoi mutu akeni na maison africaine okeni na maison africaine so mpojon na yo kutu soko so mpojon moko oyo basali mikolo eza ya tonga batie déjà tonga pour mundele pas combattre na ba mundele ba comprendre que ba loko ba so betaka tonga pona poso ba to musu ba na ba tension na bango na maladie na bango na kati za pe bien te yango moni basali ba soko moni ka basali système ba tie tonga na kati ya nini photo tonga zwa eza na force ya moto pas o mela o abeti tonga ozo moni mais exacte que non au fani na yo papa no sai non to sai le savon net nga na sala na savon na cocktail nga ça fait des années avant qu'on ba le sa ba live te maintenant c'est la ba savon na privé savon za bien yo mona nga na uta ko bota anaisi de yo bien to so sani inani yo mona nga na kitaka te mais basi mini ba uta ko bota ba shita na ba te au moins peut-être que non comme opinion zo mona nga na zo ba katani na zo kusa tala ndenge na zo kusa tala ndenge naza kopusa ozomona toujours mokongo ndenge eza wana eza bien pourquoi savon ndenge eza yango nalobi ke non somba mpe poudre non ndenge eza be poudre ye somba poudre tiango nga na kosala savon na tiaka poudre mais yo mpe ndenge ozana kotia poudre na quantité na yo otie poudre na quantité na yo okotiango mpe na mafuta okoki mpe kozwa terminator mokie soko lingi penya kota ya makolo etia penya bien kana nga mama slow bongo siko tango na koya na Paris tala ngai wana za kuya mama embwa omoni mbwa te mama enzabi azoli na mama ya pufi yo to ni nzambi na ngambo wa penza concierge pasteur africain mon pe na moi baté ya baté na ba 20h ka ba kota ka live pe na nzambi bamba procès prophétie te penza akene koto kuna akene koto boye mo be conseil nga zo pe prophétie à 18h juste anga zo pe na prophétie mais ya zo pe prophétie ben dire que non asa malade mais asa ni malade bambu na ona ba ba mbo asa coronavirus désolé mais c'est même moi non nzamba zo la sada corona alors que mbo asa ni na corona bobisa poso ya na ko ane o ba libéré makama ba soirée zozonga nango makama ba terre zozonga nango bongisa poso na kenya na maison africaine luka déjà oyo déjà après continue na Sephora oyo na douche atoza na rouge te au moins si moko baki on sait jamais
parce que okoki pe kokwanza nini buto pe kokoya boye moi esali mwa rouge boye ozuka na mosapi pio otie mpe biloko kaka fo ozala nango oza nango na ndako epuis aire moko neti ngai malgré maske na ngai wana ya di eko esili mboya bahomosampien ko bango bazalaka boye bahomosampien nde na bato koloba makambo bapolitike wana babi ye mpenza ndenge eza boye tozwi atiki biso moko ayaki abi yo ozolakisaka babiloko oyo mais biso tosalaka mafuta ngai bi bongo biso tobanosela bato bamafuta na bainternet tokozalaka wana bato wana basombaka ko mafuta otika bato bazala indépendant. Si jamais papa il a dit à Camille de partir comme ça, il a mis un pantalon dedans. Ok. Oyebi kenzi ko ngai yango nayebi bahomosampien bapemaki ti babi oyo mpenza ezokenya marché na biso ya koboma ngabi bongo biso tokofandaka na bafacebook yango kaka tititi kaka ote notekaka mafuta non ngabi na ndenge eza boye yango ngai nasomaka mafuta na ngai nazwi po jaune na ngai na tie nazwi bacapsule na ngai 20 na mafuta neti nayebi ke moi ndenge ete ezobanda boye bozomona so na tomboli bozomona meme na tala couleur bozomona ala ndenge naza kobaluka moi ndenge naza kobaluka tala couleur bongo sikosoki nazwi su poudre mwana mondele suki elala ti mwana mondele suki elala sikoyo ya poso mais biso bato idéologie ya poso donc bareligion kite neti ngai ya kuu ya poso ni ekokobeba te eza kaka oyo te nini balakisa bato te fo balakisa bato ke na bamaison africain moi je préfère bato basombaka na bango babilo na bango kopakola asombi nini na maison africain oyeni ozwi mwa bol na oyo ya poste ya cerveau epa na ngai esili na mokuse tala niti ngai nini naza kodégage nga napakola bamafuta ya bahomosampien wana batekaka bashershere wana bakati ya ba 300 non likama poso nini eza kaka stratégie somi bapo jaune na na maison africain soko kosoma mafuta nango somi soko mafuta no pakola ozwi yango obwaki moko na kati obwaki mo bavitamine oyepa nango ozwi mo bapoudre ozwi poudre na yo epuis sava kosukola sava cortel esili masolo lali mbala moko esili koanviaka te komona mpe tomoni mwasi moko ya pembe okobeba poso ngai tala nake kuna nake kokuta bamessage kuna manicole bandokanga maikamaka Congo manicole mais ngambe eza passion na nga mo so nazolo balanga esala nga bien makambo Congo ozomona mais yo bando ozala wana kaka caractère que non poisonné zo bebaka yo poisonné bebaka biso nga na utiko bot normalement moi ça utiko bot ba biso ba bebaka pe ba poisonné awa kingo mwindo omona ni Congo mwindo on poisonné zonga te bon ezo zonga ndenge ozomona bando yo yebe nga ezo zonga ndenge ya on azo que non préparer ba mafuta no yo moko peau jaune, tia peau jaune na kati. Osombi poudre ne pas nanga. Ba capsule soko somba ke ba mindele, oya mindele, c'est que zo sala bien, net moi si mo ba bima ni kolonga na zo bala, depuis na banda osomba ba capsule lo ba ke zo bimate. Ezo sa te zo bimate. Alors tiki pe oyo somba ke ba mindele, ya ke pa nanga somba capsule na yo, après. Soki ndenge za wana ozana besoin te bonga bien. Oyo okoboka mata de na mafuta. Ici ozwi bavitamine okoti na kati ozwi ya yo nini oyo nini poudre obaki na kati makambo esili savon cortel no kaka bato bapo noir kolse na kopesa kaka nga na kopréféré kopesa bato ya teint chocolat omoni ete baete boye bozalaka d'habitude osombaka mwa savon cortel ozwa mwa moke ozosukola mwa chocolat na yo osukoli mwa chocolat na yo mwana mwa basavon ata miso savon cortel te mwa ozwi mwa mama Clara batie bate ya mama yango wana bor moko na ya site moko na otolakisa mama mo na privé mama wana asengelanga bakere mais ba mama na oyokaka neti mama moko mani konsomelanga 30 masque opo bateka ngo 1 € 50 somelanga 30 masque o mwana ngazobala na ngai pardon mama apesanga komona ke na Facebook na mone ona na Facebook tenga bongo soutenir nga ndeni ngana teka ngo te ngapi na ko somela yo parce que mais eza quand même soutien ozomona ya soutien po ngapi na ko longola na ngo so na longola yango na kati yango na kata monde eza pembe na ko tshanga na bapona ngati na ko tshanga na bapona nga na teka ngo pe 10 €, mais eza 1 € 50
Il y a un marché na biso bata ba internet ba sala la ba o bato bata ba masolo a poso. Azuka melo mo kuna muke après ayi atili. Ya mo na yisio ke non ya somba ba biloko na yo bongisa poso na yo mbata chocolat muto chocolat ko ya na ganja ba ya ba européen internet biso. Maman ko telo eza facilité eza cher mo ko na ndeka osaka tout na nga na ça. Et puis il a stress à part cher il a stress. Il faut que la bande de africaine, pour que je puisse Nicole Poso, Nalindi, maman na kokate, et ngambo. Bata chocolat, bino na glycérine, na bino kaka, moi si ya blé kuna, ou bois qui moi glycérine, au kokipe kotia ba vitamine. Bata chocolat, besoin na droit ya kotia ba vitamine na kata mafuta na bino. Pour na bomoni ba moya ba été, ya poto boyi que si ça la vitamine à poso. Ah oui. Et si ça, vous avez un droit à tirer vitamine. Tu as vitamine on a 4. Mais sinon, tu as des awana. Ngana zolo baneti pour na biso ba maman na biso ba maman oyo ba so ko voyager ba so ke ba Afrique o ba dinga makamba ba poso ba maman na biso oyo aime soupe ozape chocolat mon dit moi peps mon moni ya muke OK ino ka mon muke na peau jaune ou soit ozape na besoin par la peau jaune. Osomi poudre kaka. Ngana na moi simoko yasumba aza chocolat ni mikolo na oninga o makasi yasumba ka poudre kaka na mafuta nisi ilo mususu te maman la belle dame ba ya moni ba maman la biso tango na kima na net mikolo na kima maman mani kolo kimi biso yo mtola kisaka net ser moko atinenga photo na Londres ma belle dame. Moi, je suis jeune, quand maman, na somi po jeune, na somi mafuta gam na ngumba. Mani ko na tie 10 maki na kati na abikaka ndenge yo za ekoloba. Poso kitoko komoko na ndenge osakala te na po jeune opine ezo sala batu poso boy. Mais au mona ba do mususu leka ngana zo ba encourager osombi mais na douche na yo zala na oyo. Et puis bato na minute longino betina ba cachete Keba na ba point oyo. Moi je préfère oyo. Oza na tampo pa tiaka ya mona moyi. O tiengo. Et puis nene na moyi. O nigo bima na yo. O se pilongi na piswa. Moi masque na yo petit masque o sa ilongi no la bébé. Tenti penisa na lo bébé ali. Yo anozo kele o suko no longi. Ikam na mpite. Ozo mon. O somi bata chocolat, beaucoup somba poudre bon eza vitamine beaucoup kotia moke na kati mafuta na ba gel douche na bino moi ni na bleu moi glycérine na kati zo sukolo kaka eza mabete chocolat pe ba sukola rango mais eza lisusu na ba maman moko aya kopesa na témoignage ba moi oyo ba africain ba tout bozala ba misisa histoire ya bino ba biso ba bimanga ba misisa moni circulation ya sang atantine ma biso boke bana ba papa faut remettre la main maki parce que ba biso circulation ya sang on est na niveau ba moi ndenge zo ya we misisa on a bien misisa zo soit yo salo passe eza mabe bon mona boye msu ya on ba biso bozo sala ba biso ba AVC circulation niveau makila mala moko ils ont les cabinettes bloqués. Il y a un moment où moi si on a profité pour leur passer message pour tantine mon comme ma Nicole misisa ya nzoto emkumba minga chance na kende kokende kotala vidéo na YouTube na ke ko yoka témoignage ya makamamaki en tout cas ils ont sunga biso okosala mope massage surtout bato bozaka na ba misisa eswaka chaque nini yo climat et ils ont appelé la réaction à poso mususu poso baby azala maladie à poso mususu maladie à poso te mususu karako au ressentir même misisa kaka moi ezo linga yo te na makambo belé tout ça surtout ba émission na biso ezo servir et ça la santé et ça bien et ça la peut poso et ça peut bien ya moment ya on azo ba maman na biso pe oyo ba poso na bino za ya kobeba surtout ba to ba mo ba telaka ba misisa e bima essayez un peu pour associer ba comprimé s'il vous plaît ba comprimé oyo ya ba collagène oyo ça vraiment pour essayer qu'on nourrir poso c'est très important pour essayer ko aider bino na 4 mais sinon te bongisa poso côté les gars solution te mais ko bongisa poso des solutions. Na bino la famille en tout cas na tiki bino
tokutani prochainement et puis nakasi susu ni ya tokutani prochainement et puis pona nini ya merci beaucoup pona ndena pona ba misisa oyo eza kofinana oyo ozo sentir misisa pasi ko betaka karate moi ekozaka mpe ba problème ebele donc soki misisa ezokangamaka aire nyonso tu yaya maya maki ezali magena longola ba video mena aza koloba zwaka deja sui ya pete okoki kosala maya maki na mungwa okoki kosala maya maki na sucre yaka place ozomona circulation komela te mais ya komela baoyo bomelaka mpe eza très bien eza vraiment très bien nazwa témoignage moko lobi tolinga kopedre ndeko moko likolo ya misisa moni yango moto basala ba AVC parce que ntango misisa eza kogumbama circulation ya sang eza bloqué place wana vraiment surtout faut kosalaka très attention et puis poudre ezali et puis bacomprimé ezali nga nameli comprimé te mais eza bacomprimé mpona bavitamine mpona poso mais ngai nazobanga mpo naza na teint déjà eza makasi. Alors, bana bazali boité. Et puis, nous avons besoin de dépasser, vous allez vraiment trop. Là, si vous avez vraiment clairement cassé, c'est pas bien. Quand vous avez une publicité, nous avons au moins un live. Nous avons déjà beaucoup. Nous avons des choses. Les gens qui ont fait la maman qui est habillée, pour faire la maman qui est libumuna na mukembe mokebi mifuna melesima ya maki na citron so na melima ya maki tena kanga moke pona ka libumu sinon te makamyo sokiza na bole donc masolo poso ngana ninga promotionner aussi masolo santé parce que grâce à ma marque babiso to boti bonsoir grâce à ma marque babiso to boti grâce à ma marque babinopose ya bava l'âge sili biso osomona grâce à ma marque yango ngana pambola na nzambe na uti kobika na siniziti ezunga batan ezalaki kaka ekanga nga na mato itala lelo grâce na hôpital to nzambe azwa lokumu grâce à ma marque yango lelo tozobika ata tokoloba makambo poso mais soki misisa ekangamaka yo africain yaya keba soko yoka kaba misisa pasi nyos zwa maki na mungwa na ilamba ale soko moni fanja wa sitamu mutia wono circulation ça ezokende ozo mbala moko déjà oso nyobisi tango ozo tia pe misisa vimbaka yo na maboko oye nango pe lisusu na maboko tango ozo tia omona penda nie omona place ezaki kokangama mais omona penda que non esali. Et puis komela pe. Mais mungwa maki, sucre na maki. Ce que moni misisa kotika ranzo to boité. Et puis surtout bateau pakola parce que nous profiter pour ça conseil parce que dans la tantine na biso pakola utiliser tib boma couche belé ya poso. Comment au monde a très sensible misisa na ça et soit cahier tout ça il a pas maladie parce que maladie est quantité et là on est pas là qui peut et peut causer du sous ko stresser ou même dans la santé tout ça c'est très important et au moment on a ça ko loba que non bisonet nga na linga mutati jaune def na mafuta po e botisaka biso ba poso ya sika zo tenanga landa ba te bele basaka ba vidéo na Facebook oyo batela pe banda kotala biso nyonso tu tali biso mani ko ya pembe fio ya pembe o mona toza ba teint différent parce que moto azotia jaune def na kati mafuta na ye yaya ata na teint moko boko so chocolat moko est différent na ba moto mosusu oyo azotilize kaka mafuta malgazo ba biso nyonso tokoma kaka sans hydroquinone produit na ngai eza sans hydroquinone et mafuta na sali eza ya base de fruits base de tomates base de beignets ezalaka lisusu te base de vin ezalaka lisusu te base de fruits mais soki otali tentira moto na tela mais soki otali manikola mais manikola azosala neti naturel mais naturel pe te mais neti mais soki alobi te mais ye atela mais kotela ngo dire ngulu on dirait pour ça makoso on dirait motu moko satan azosala satan barbeki kuna on dirait nini moi ça satan mais moi ça satan te mais au mot sans pire mais
tala poso. Donc pour nous non, nourrir la peau. Tia ba jaune de fino kati mafuta pour éviter ba maladie ya ba peau et ya kana ba veine na biso. C'est très important. Si vous partagez peu vidéo ça peut malamu mingi. Les aka par rapport au soutenir si compte na biso oyo émission na biso tozo kendiwa pour ozo ko profiter santé oza pe ko bomisa poso na yo ozo so pe ba nouveauté. C'est merci na yo partager vidéo soutenir pe na ba prière et puis ne les awana bon témoignage sur qui émission ou émission et surtout ça pour moi les émission nanga ezo sunga ba to même na makamama ki ba omona boye mani ko lakisa ki kama okimimba muta ko lakisa na maison awa na YouTube na Facebook muta tegra blog ko lakisa blog ite nazo so vérité ezaneti okoti ngambongo te okoti la muta maison africaine ngana ko sepela na ah ce ko pour ninga na salia mais je suis comme ça combien de fois na silika na bina ko ya lakisa te na silika ya mpepe soko bota maka pona kosala bolambo continuer kaka soko bota ba miso pe ba bota mana mitema mabe na bango bazali nzamba kelebe aza toujours wana asakana kanza beki na kosala nga malamu te malgré zo tinda ba tosa mana donc profiter de batoka ba biso soko moni na yema ma poso po ma politique te soko moni na yenda makambo poso profiter na minute wana po beke ah mani ko la boki la biso mo photo yo boki la biso mo nini yo boy connaissance ilo pe na yeba kite. Alors vous allez bien la famille et puis vous s'abonner na compte na YouTube tozo kende wapi et puis n'engez zawana masolo mususu ko ya semaine malamu nzamba za na bino et puis ko bossa na te soko za la besoin ya poudre yeba ko wele la pète ils appellent mingité peut-être un mususu o ya na retard ici. Merci beaucoup na présence et puis na ba maman nyoso bozala ki na ba papa nzamba za na bino.